comprenez bien. La manifestation, ceux qui ne voient pas tomate, à Bambio, yo soit quand même tomate, wana, Bambaye. Ceux qui Bambio, mangousta, yo soit même mangousta, wana, Bambaye. Ceux qui Bambio, pastèque, soit kaka pastèque, wana, Bambaye. C'est pas, Bambio, pastèque, yo fait qu'il ça, proportionnalité ça. Je répète cette fois. Dans ma manifestation publique, ceux qui ne voient pas bien tomate, nous ramassons la tomate, voilà, papa. Ça va, bambio, il est tombé, ramasser la bambio, il est tombé, papa. Ça, bambio, il banga, papa, il banga. C'est ça. Dans la santé, il y a beaucoup de massage pour ma manifestation. Mais, le cours de réaction à la proportionnelle, il va m'appeler tomate, pour ramasser la tomate. Et si on se comprend, on se comprend dans votre rapport. C'est du professionnalisme. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Vous n'avez bien. La manifestation, ceux qui ne voient pas tomate, à Bambio, yo soit quand même tomate, wana, Bambaye. Soka Bambio, mangousta, yo soit même mangousta, wana, Bambaye. Soka Bambio, pastèque, soit kaka pastèque, wana, Bambaye. C'est pas, Bambio, pastèque, yo fait qu'il ça, proportionnalité ça. Je répète cette fois. Dans ma manifestation publique, ceux qui ne voient pas bien tomate, nous ramassons la tomate, voilà, papa. Ça va, bambio, il est tombé, ramasser la bambio, il est tombé, papa. Ça, bambio, il banga, papa, il banga. C'est ça. Dans la santé, il y a beaucoup de massage pour ma manifestation. Mais, le cours de réaction à la proportionnelle, il va m'appeler tomate, pour ramasser la tomate. Et si on se comprend, on se comprend dans votre rapport. C'est du professionnalisme. Basoni à la vie, basoni à salis. Bila você retrouver à Diabo pour la pouvoir. La police,
nde mboka Kongo mboka ya bakoko Kongo mokomona pamba obi mokoluna Kongo ya Afrika mboka ya kitoko Réussite totale. Exemple sur le matin, vous réussite totale. En tout cas. Oui. Tout sûr. Il fait la bonne alors. Tout sûr. Fait la bonne. Combien il y a ici à Yote, il y a Ngate, il y a Farou Te, il y a c'est ça, Jean-Marc Abou, il y a pas de idée. Vas-y, rôle là. Vas-y, rôle la coquerie qu'on a combat est sur la bissoté. Kolo combat azuko Félix Abuna Pepa Bunda c'est ça gâté Katubité Kabila Té Moudouté Yonanga Etono Kabibana Kisasa Bote Bate Maboyo Bote Botelemi Kabine Telemi Problème de TV Nana Zamaka Kisasa Telema Merci beaucoup Benga Una blague Merci beaucoup remercie na komane des chemises ya kolegate le voit ensemble na illuminao et kolegate pourquoi nata jamais na gola la moitié batoni bisabiso ya trois plein de connexion et c'est quoi batika biso pe mo connexion et sengo au peuple atali biso te makambo o boko le beza ya binoté yo mukeba ete yo vuvu te o ngai na yo na tate yo te mi fois te biso moko bakole loko to la biso kindu beni butembo kanemi c'est bon
Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Le bien c'est que moi on a publié la page là il dépasse pas quand même. Vous pouvez pas ça, on a pas mal. Vous allez voir publication après 30 minutes. Non, ça là, c'est là c'est 8h30, c'est 8h45 Toti koyuma na réunion monene na bandeko opposition coalition 64 na tina ya sit-in oba prévoit le 12 juin 2026. Alors na ba solution oyo to discuter na bango to yokanite pona likambo ya place où on a la marche. Na tina été aux abords, il y a parlé du peuple, na parlé du peuple ezali bongo na loi ou ezali ebimina règlement de l'intérieur. L'Assemblée nationale, il y a une violabilité à citoyen. Nde tolobi que ekosalama place wana te to orienté yango na terrain ya sosa sitini sama na terrain ya sosa encadrement ya police ekozala bongo au rendez-vous donc ezali autorisé na terrain ya asosa bandeko oyo bazali na ba formation politique wana bayebake droit na bango constitutionnel ezali bongo garanti tokoveye na bango basala manifestation na bango na ndenge sengeli en respectant les lois et les règlements de la République mais tobakisi détail moko ya mutuya milulu wana esengeli bongo ebanda na après-midi pambate lobby ezali mokolo suka oyo bana classe bazali kosala bongo te na suspect donc pona ko perturber mouvement ya ba élève te na tongo ne to sengi na bango etelo banda yango na après-midi donc la police kozala bongo wana terrain sosantina pour encadrer bandeko barosala siti na bango lobby parce que constitution epesi bango droit wana et biso tozali bongo wana pona ko veiller na ba droit garanti na constitution pa na bango tozali aussi wana pona ko faire respecter loi ko faire respecter loi la kisi que esika oyo loi epekisi ko sala siti to autoriser yango te donc netina ya lisolo tozalaki nango na poko elo na bandeko ya opposition ba o nyonso baza concerné na siti nona te ba vaquer librement na ba occupation na bango. La police sera là pour nous garantir quiétude kimia na kati ya population kinoise. Merci. Merci mingi Moniere. Na moment oyo bino bozo traquer ba congolais. Mutazolo bazate. Bozo landa ba congolais place baza, bobo marabango pour baza contre régime. Mais bo garda bien. Jour biso to ko traquer bino. To boy boya lobo bazo landa kaka tribu moko, bazo boma tribu moko. Mais na moment oyo bino bozo boma tozondi maboboma tozondi mabo traquer biso tozobombela bino ba vidéo jour toko banda ko traquer bino to moto yoka bazolandela kaka tribu moko bazoboma tribu moko. Si beaucoup na balandi na biso nyonso monde bobimba ho balandaka Jules Munyere lelo za kati ya bongo selembao tolobi muntu akoningana te tolobi merci beaucoup na Félix Antoine Tshilombo mukontombolo mwa mai wakaninda le grand mukishi bote la charge du progrès Musalu de la charge du progrès Mukato de la charge Jacob de la charge Nisu Soko Moni Martin Fayou Soko Moni Kabunda surtout Kabunda Kobeka yete tanga ye yaka na hivi na lobi place yo soko mona Kabunda kanga yaka na hivi ziba tokotuna yo lingini mingi parce que tozo changer constitution la constitution est mal élaborée constitution ya ba belligérant constitution MP4 constitution ya ba mbororo rédigé par des Rwandais article 217 lobi to pesa eterni ya mabele na banguna est-ce que bino ndimi yango balianga ndo basepela mejour ngandaliaki mutu babengani basali matanga bazolela Jules Munyerere IDPS baforce du progrès bokolela na moment juste bokolela et puis kalate bokolela son pouvoir et nous estimons qu'au nombre de tous ces griefs que Tshisekedi est indigne de porter la veste du président de la République. Et notre peuple, désormais, ne devra plus reconnaître Tshisekedi comme président de la République. Et ce jour-là, le 8, tous ensemble, nous allons marcher jusqu'au palais de la Nation pour lui démontrer notre désaveu total et exiger qu'il puisse démissionner de sa fonction de président de la République.
opposant Yanzala. Vous-même, vous vivez de quoi? Je vis d'abord du salaire de mon épouse. Opposant à Bino Zolo Sangalanga, moi, je sais que nous sommes là. Nous avons un aventurier qui passe dans les médias, qui jette des accusations d'abus sur moi. Félix Tshisekedi, Naol Benganisa da Parlement, Pazoko Sabino, Azoralar. Na otak dire Benganisa déjà Félix Tshisekedi, tata mo c'était pas genre bon moi faut boyer bango. Tata mo si Félix Azoralar. Mais bango c'est déjà raté. Ah c'est déjà raté. Il est bien facile quand on tient les clés des coffres forts de l'État enfin de traiter les camarades d'hier, parmi eux de bienfaiteurs, des opposants Yanzala, opposants affamés. Cette manque de noblesse est aussi une cynique manifestation d'ingratitude, alors que l'opinion sait qu'il vous a fallu attendre très longtemps avant d'apprendre à payer seul vos propres factures, dit Memolando, proche de Moïse Katumbi. Vous avez Félix Tshisekedi, moi na Tshisekedi, oh combattant, oh va venir le changement. Adamagalar, nangana yoka qui appelle ça on attend l'école moi mbujimai. Rien. Adamara tout. Ça les virement à transfert $6,250 par mois. Et ça les va 4 000 €. Ça pète Yago Sarati, vous continuez à combattre. Continuez à combattre. Ngai mari na zolo ka oko sumbeya ya ai pana ngai eloko moko kosala ezate oso kosala ngote kosala ngote biso nyonso kozaba congolais soki oza congolais ya solo oza congolais na kila tokende na dialogue po balingi basianze constitution pour changer mon pâté, pour faire ça mon pâté, pour faire ça mon pâté. Pendant qu'on a vu ça, sans tout le monde dit pour changer la constitution. Aux autres, nous avons pas oublié ça, et puis la mode. Bon, nous avons fait la mode. Peuple congolais, on vient aux Zoloba. Oh, peuple congolais, tu as tout le peuple congolais. Peuple congolais, il y a vendu à eux, Zinga, Panama. Peuple congolais, on dit va changer la constitution. Tala Boussoma. Biso nyonso, pasi oto zanango, ezali pona tokenda na dialogue mboka soki ezotambola malamu te bandeko. Papa Etienne Kiteke na gouvernement ya Mobutu mboka ezalaka kotambola malamu te asenga conférence souveraine. Ndenge moko na biso mboka ezotambola malamu te bato bazokufa likolo ya nzala bato bazolala nzala une semaine biso sali ya peuple osimbi te peuple opesi ya misala te peuple azotambola makolo tala bato na yo oyo badepute na yo na baministre na yo tala ndenge bazokende mopanzi ya kingasai ambuteyazi akatisi mopanzi kotoyo ale bazokende sans nous mboka eza bien mboka eza bien okochange ya constitution na likambo nini eloko nini ezopesa yo pasi po ochange constitution mituna na ngai eza kaka bongo lobe eloko ezopesa yo pasi nini epekisi yo ekosala te mpona peple ochange constitution avant akosala yango toboyi constitution bakochange yango te toki dialogue bolingi yango te bino bato boboyi dialogue bokangakisaka bosima nzela